nakumba tata mona pe mulimo santu nga kumbo nanga Mandenza Lutumba Noël naza ingénieur naza na bureau d'études nanga moko na sala eza na territoire Tchela na sala ka partenariat na l'état congolais na ba organismes internationaux naza na moi réputation nanga na mayele o natanga. Alors ezaki na Tchela na 2011 tozaki na camarade moko a postulaka nga zaki Cyprien na ye tozwaka te tobimaka 3e parce que bazaki na besoin de sièges et après to renforcer befort na biso tobi tozo postuler susu na neo aye kozwa carte électeur na Tchela tokutani tosali programme mais tant tozaki na campagne toprometaka population pont moko ya 58 mètres na sala bétude à pont na présenté l'état bandima tokanda de la financement. Alors na tour non il faut tout activer pour soto tongi pont logo les pont moulai et jui territoire mbanga na et jui secteur mbanga na maduda en tout cas tozaba vele toyokani ay singa bon landanga na Kinshasa na lande na Kinshasa tana comme na Kinshasa na bengie atindi mutuka ye zunga na ke bachenga na hotel na vandi to spéciali programme biso mbale nga na bandi ba démarche nanga na ba bureau na biso ya office de route ya OVD na besoin ba document moko atindi mbongo tant na zui ba document nyonso na kangi valise na zo zela siko na zonga Tchela na koma obenga muteleka te na benga muteleka te na obenga mutu mso yambi na obenga bo epesinga kanda 3 mois successives na sale le côté na vanda kan hôtel na bino na moni neti a changé idée pour na raison il faut na fundaye azaki mbangiste après yakana église mbangiste ya Kitambo magasin na longwe na tongo na ke parquet na sali plainte écrite na ngai a présenté magistrat après nga conseil singa bon zonga dans 48 heures na bimi parquet na yeli banda na teremsi taxi et tikanga na kasavu munanda. Alors tant taximan na matisinga to longa maison de la justice to ye sika batongo tête du gouvernement na royal tant to zokota chauffeur à Telemi. Ok, nga na loué voiture tika savu le chauffeur à Telemi a mati si un vieux papa bon na monega mtamati je n'ai même pas les tensions sur lui parce que nazaki na magamna na mtu dans la mati il me pose la question pourquoi vous êtes frustré. Bon natala qui était naïf c'est bon j'ai des problèmes privés na uto funda mtu parce que déplacer nga depuis Tchela Kinshasa tuzokuta na te na kubenga zo yambate tout ça donc na moni ta négliger ngai donc na uto funda mamuka lobi na ngai pona nini te ofunde pa na ngai. Alors tant natali bongo nde natali parce que nga na uti na l'état yo matina taxi nga ozo bisanga na funda e pa na yo donc na minute wana na baluli misu natali papa simo kimbango bandego depuis ma naissance papa yebi parce que namuna ki ayebi que je ne suis pas kimbangiste ni mukolo moko ngai na kenda na église kimbangiste nazana banoko koko nanga auti pasteur papa mpembe les gens ba mama leki nanga mama nanga bandeko nanga mesofu ngai donc lelo likambo soki bandeko bayoki yango bakobeta maboko parce que baloba edele po nanga po na mangambo église kimbangiste mais étant scientifique bon na okesani na oya ozwani nini awa papa osalanga nini ça c'est moi mais tanga bande bisanga makambo wana natali ye ndenge naloba mbamuna kokolo nazokoka soki loba te nakomi kotali kaka nakomotale tokomokende alobi na ngai bazali batu na ngai ce qui a retenu mes attentions baza batu na ngai
ngam nazo benga bango po nazo changer mokili ko funda ete funda epa na ngai et retirer plainte tito zoloba na bongo ya zoloba ngana oloba te nazo ko pe oloba te depuis na fixaki ye nazo mona ye na surtout ki to ko magasin kitambo destination zalaki to za 24 novembre to Makasavu mais to ko magasin kitambo chauffeur a parqué monsieur scénario ya ville obo kita non kita tant abi kita na kiti na précipitation parce que to telemi c'est-à-dire net na climat chauffeur m'a moi eh monsieur tu n'as pas payé mais na telemi na bise excusez-moi na comme misamo na poste la personne que j'étais avec lui na sima yem tamburienga abi qui était seul pour la lingo ko sanga bi na zalenga moko mais comment expliquer yezu mutu na royal abi na zu mutu te pesanga mbongo bina wata sasa ko za lukuta na mitali nde na lataki Nathalie chauffeur ba policier va belé na kitambo magasin pour la sécurité ba bando poussana on a mis moni aso na continuer na chauffeur na pese 1000 francs na Kati Prince bandeko tant na Kati Prince na kena alimentation na sombiji na kokyo melangote baza batu na ngai nazo benga bango donc ça commence à me revenir na tiki jiwana na bimi nazu taxa bandal na kiti bandal nazu kasafubu na kenda na comme na ndaku stupéfait na vai na télé esimbité na sukulima esimbate na bon na lala na ego za pongi na lali tant na lali na butu la même personne abimi na mur deux personnes à droite deux personnes à gauche abenga na no propre nanga manzenza bandeko na sentir nazola muka nzoto o ezo tikala na mbetu nzoto mususu ezo bima et puis bimi na vandi na mbetu zo carnet wana effectivement jenda na chambre nanga table mo ezana kalpe nanga na chaka wana na ba téléphone nanga na jongo na bik abandi ko répéter lobi omoni makamna bisaki yo na ye nazo benga bana nanga nyonso po nazana makamna osa na bango nazo changer mokili pase umeli nangina bando sala na maluba na ngai maluba nyonso na loba nazo banda kokokisango zwabi ki banda kokoma makamna zo bisayo tokende na Yerusalem na yebi awate donc ngai depuis na botama ezamba ali bosinga kota koto na yebi na nkamba te na kankamba me na yego mona nkamba na butu wana na moni nkamba oyo na moni awate nkamba moko ya kitoko design mais biso to sala architecture donc so tali nkamba nena omona ngobote alobi omoni awa tala bank na ngai bandeko depuis mercredi na koma kiawa na tambol na 3 places on a monaki na ndoto na vision pardon banque na ngai yango oyo banque oyo ezali banque internationale de crédit kimbangiste na komi yango tokota otala na kati tokoti natali banque na moni mbongo oyo na yebite soki eza ya boye nde mokolo wana ntango nanga nalamuka nanga azala millionnaire alors alakisinga mbongo alakisinga balengo alakisinga tous les pierres précieuses bagéologue soki oyebi eloko babenga onyx toyoka yango na masolo totanga yango na classe mais tomona yango te mais namoni yango na banque ya papa Mobimba alobi c'est une banque oyo mando mobimba babanda kodefela mbongo wana ezalaki le 10 namoni makambo ya banque namoni nkamba ya sika ya kitoko na namoni na tongo motema esimbi te na bino ifuna ke centre d'accueil malgré na kota yango te mina kena kuna nga wana na ye centre d'accueil mpo naza na banalia na force eza mosika te
biso na terrain sosa na progresser na komi na centre tant na okota na zomi tuna na otuna nani na bandana na nani et justement liboso nga papa moko azoya pembe papa fils pasteur mbamoko basen fille bazaki na babenge papa pasteur boni nga pe na profiter na bonjour pasteur ay bonjour pasteur j'ai des problèmes sérieux atalinga lobi et vos apaisements au sokot na luponga nzambe ngabi non moi j'ai pas de problème na côté na luponga nzambe mais ngina yebiso makamu na bino po naza la décharger parce que je ne sens pas bien o kitsa motema to kenana na mausolée to progresser tina mausolée à déchausser abisinga longola sandal na longoli ngape na sandal ya fukami bonga na fukami ya zo sambela ne ngape na fukami na ngaka après silisi o toke na bureau toke no côté na bureau makamuni na bande bise atale sila bito sambela to sambela sili o toke na keno tikayo pa ya mama Marguerite abonde la pono zwa kimia toke pa mama Marguerite asengi service to ba protocole abino iya kimbangi c'était azana urgence moko bo permettre mutu azaki na basambeli pona ye tango atelemi balexinga tango na fukami pa mama Marguerite nazomona longia papa simo e pa ya mama wana mbamoko ma emiso bando bimanga na komona ba na lobi ça c'est que l'aventure ça c'est que l'aventure mama tuninga nini non mais nazomona yo abi na bandolela abi tika kolela makambo no ba yebisa ngango yo za na chance papa bimela yo za na chance mais nazo sambelo za kimia ola la malamu oya to sala nyonso okendo mona ye moko na tuna ye moko c'est qui parce que nazo mone pa na yo na moni na prince na moni na nzela alors je ne comprends rien abi zwa kimia tika kolela na tikolela apesa na mai mela mai na meli mai chama ina mtu na chama ina mtu telema na telemi na tuni esili oh esili bon j'ai réfléchi d'une autre façon mais bon je m'en fous nabimi na keko rejoindre pasteur na bise na kepuna kaka mai prière alobi ba yebisaki na nani nazo comprendre bino te pasteur abi ingénieur zala kimia makambo ezosila zela tozozela papa Rigen soka ye bosola naye papa Rigen de nani ono yo zelaka motema okita nazeliti mungolongo papa Rigen ayaki te na bapokwa nazokende ndako me nazo hésité na okende kuna akobima lisusu natikala na centre d'accueil place akolala ezati nazonga na hôtel je commence à réfléchir na termi na terrain sosa au moins ba 1 heure et quelques minutes na kekanda na funguli lupango na koti na tuna kuteloka oliate na chambre na bubuli mbetu siko na lali olena lala ngata muturi kolo na lali na timu tunasi alors en pleine nuit manzenza trop ndena sutuki wana siko bandego une parenthèse toujours ce cas mais kimbangi c'est comprendre le gomogo comprendre et le gomogo vous vivez avec Dieu mais vous êtes des ignorants vous avez des choses que vous ne comprenez pas malgré ce que vous êtes na kenkamba na latikitambala na zaso kinani mais je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre que vous vivez avec Dieu je ne sais pas. Ça c'est une parenthèse que j'ai retenue dans tout ça. Quand je suis arrivé dans la mode de vie, j'ai fait les constats, tout ça. Je me suis dit, Zamba limbisa rabiso, papa limbisa rabiso. Parce qu'on est ignorant dans ma cambébélé. Ça, c'est une parenthèse. Après ma réflexion, il y a revend dans l'Ankendolo. Je regarde les jeunes gens, Nazota la Batou, tout ça. Bon. Nazota la Kaka. À l'obiti, non, mon anakati nanga, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Alors, autant à Benga, na lamuki, tozo kendena kendo la kesayo, mbata kulusu, nayebi angote. Papa mtayebi,
ameminga na mbata kulusu alobi omoni ville moko ya kitoko, c'est-à-dire ba ville ya kitoko. Tokenda ba Dubai, tokenda ba mboka bele to yebi mais ba mboko nazomona wana bon ezaka kitoko, c'est-à-dire lekio to yebi. Omoni ville oyo tangu na yaka awa bata awa bataka tembe mena lakaka bango sikoyo na yeko kokesa ngana yi magambo alaka bango te. Namoni mbata kulusu tolongwe na mbata kulusu toke na territoire na nga tela sika na zalaka toketi na Zimba alobi omoni awa bao baza bayombe bayibi Zimba awa esika na bomba bomengo ya sama bele ya bana na nga nyonso bao bakotosa ngai tala yango natali wolo soki na lokotaka nde nayaki nkamba te ebele ya minere oyo nyonso na bombaka yango po mindele balingaki bamema nyonso me natikalaka kofinika yango nazobongisela bana na ngai iyo oza témoin moni place oyo oza témoin tokende nakende olakiso mutu na uti kolibere un grand savant na kombo ya Kolokoso. Depuis tobandi kotanga nayoka nanga kombo wana te parimba savant mukili Kolokoso tokende tala tant tozokoma kotala Kolokoso nakuti sidérurgie moko impossible. Donc sidérurgie eza place oyo basalaka biloko nyonso ozomona, c'est-à-dire baformaka bapiese bavion donc esika technologie ya makasi esalemaka. alobi omoni nyonso yango nalingi nabimisa na mokili yango ntina nakenda kolibere Kolokoso place bakangaki na Amérique mpo bamindele mpo azonga awa na molimo oyo ya invention akotisa na bana na ngai. Kolokoso yango namonaki ye te wana le 13 ntango alakisi nga Kolokoso après aye kolakisa ngai le 14 vie ya bana na ye alobi tokende alakisa bana nga namoni de milliers to bato ebele bakimbangise kaka vert blanc s'il vous plaît. Alors ya telemi bato bazoya kokota na kati na ye do moto ye akoti abimi na nsima na ye. Alors soko koti soko bimi mosusu abimi propre mosusu abimi dégueulasse très sale. Soko moto akoti abimi mosusu abimi propre mosusu abimi salite mosusu abimi propre mosusu abimi ekaboli mamango deux camps. Après ebisinga abi omoni baoyo nyonso basaleli nga na bosolo te mbongo na bango eza ya makila bango nyonso lifuti na bango yango oyo bakotikala kokota jamais na mboka oyo bakosimba jamais biloko ya banke oyo baza na droit moko te na banke oyo oyo eza kaka ya bato maboko na bango eza kitoko yango moni babimi propre pembe ezala témoin koma. Après toye kokende place moko kimbangiste oye ezala silogante namoni magambo ebele pe nazomona magambo ebele depuis na yaki awa mais je vous dis magambo mosusu papa bakoyeba magambo na ye moko oyo nyonso nakomi nakopesa ye moko akotala oyo bakoloba na bato na oyo bakoloba na bato te mais oyo nalobi na bino oyo eza mpona bino mpona biso nanga mo na kati. Je regrettais si j'étais Kimbangis avant je ne pouvais pas être ce que j'ai aujourd'hui parce que personne ne viendra à mes côtés pour me convaincre que non nzamba zate na web sauté ukosi. Moi je marche avec Dieu na taxi to vanda ginayi. Papa, avec tout le respect, le reste, Yomugo Yebi.
parce que nayebi ke yo nde mokolo malobango ntango naotala yo nazomona na oyo oza koloba naloba na olobaki naloba te oya koloba nalobi oya koloba te papa nabumbi nakomba tata mwana mpe molimo santo